au Mélissa Diamba, il paraîtrait. Sandra Linda. Non, on est ça juste car tu vois ce qui m'a commis écrit, donc elle peut dire ce qu'elle veut. Donc, ngala ninga okota penza ba masolo wana te po ezala ba masolo moko o ngamo na yebi keza lokuta. Tant muto oloba lokuta au sentir que muto na oloba lokuta. Déjà na BCBG ba danser na BCBG ba no mela Diamba te. Donc, on imaginer. Baba ndé o mela Diamba te. Ce qu'on ngana roya ce qu'on a boula o mela Diamba ndé. Po ninga simba te. Et nous avons simba na BCBG makamwana ezalate ya badiamba loba mutu ye moko na ndenge na peut-être OK na ndako na bino ke romelela ngo na ndako na bino mais na kati orchestre BCBG même na kati orchestre maison mère na bina na maison mère na yebite ndenge tozalaki na mona na mutu amela diamba te que bovandi penza bo azomela diamba kaboli maninga na wana na oloba vérité na mona na ngai te lobata musu na ndako na bino balobaka ba danser bataka bakuti tcheka na ndako na bino ubi okenda kita musu na toilette na robomba na yo moko mais entre nous comme ça que bovandi bo mela diamba et salamate. OK, en plus ngai vraiment la musique na zalaka okotu na même ba maison mère okotu na maison mère na bando lobate na komo lobalelo siko tala siko la maison na bando lobate siko na viva na lobandeni na BCBG siko tola siko mola muke makasi olobandeni na lobake wana zakaka motema ya mabe ya bato tango moto aza aigri donc ça se comprend que à réagir bongo mais ngana ko qu'on vouloir yete na badur na mais tout ce que je sais que c'est faux donc je dis mais tout le monde muke na carrière na yo tango bandi carrière tout jeune na vivre la musique de Papa Wemba monta à stimuler aussi la danse Zara lambe ou bien déjà quelque chose qui vient à Katinayo et comment bon peut-être cause à quelque chose qui vient à Katinanga na habité donc peut-être et bimaki mais na banda pe kotia penza musique kate pour to banda kotia na biso yangote nde zalaka kande to kinda classe parce que ngala tanga na Lumumba oui na Lumumba parce que to bando vanda na lemba quand riche na bando tanga na Lumumba na grande sœur nanga na donc na baneti copine nanga donc wana penza camarade nanga bo mwana joli to bando futele pa na bango sikon to bando tanga na epe na Lumumba nde to kinda ka classe et tout mukobo la moni to moni ya na bisaki mi classe il faut te lander te ba place nini akendaka tango te rolande sima ndete ko mola to lander ce qu'on délimité ti te ko se retrouver na matonge na moleka omona bandaka donc soyez pas kendaka kuna te to lander te metam sur le lope na bina na ngate ndete tango te ko lander te ko moni kuna ce qu'on ndete ko kota to moni ba danseuse ba mimiti fundu bazobina et tout et ça linga sko bien mo robulobi babina rande boy dans ces ala raboy siko a partir kaka ya mukolo na ndena kenda ka to landaka nde na zoka sko gu na zoka sentiment mo ndena mona ba mimiti vuno monika ba uti poto ndena ba lati ba cycliste bazo répéter nango ba crêpe ba chinois na et ça langa bien siko mukolo na nde tant to kenda ka to ko zonga après ce qu'on appelle kende na ndenge ngape d'ailleurs kende ndenge nanga mais balinga ka tellement la zai moi muke kutu ngaba betanga la musique nana ngwa betama la musique loko ngai ba betanga pena ba ozo pena ba la liso fimbu po ba benga no ka oyate o mona ka musu yo mo yela mbere yo mona oyo olingi classe te ka ko ya musique o mona tama mbata aziba shege bazala na o mona boke ko tika yake nenda ko mona batiki nga azwelinga express ka po na zonga ndako siko grand sœur nanga na ya yeba ko bina te ye petit lelo penza ye bine ko bina te mundele penza siko ye ayeba ko bina te puis seri wana utape ko bota ye lambera bisete yo kende oboko la mwana kende oboko la mwana po ozo ba ko bina te ya la merde lambio non oui ngasko tellement nazaki na insistance penza tant na mona rande ba obina e kotanga mbala mona mutema na obite ngai fo na bina kaka na komisiko ko kende chaque jour donc on mona penza na kimi classe na kei na kimi classe na kei bazo bengana ngala ndenge nyostu ya la mberne dona wana na papa mbazana kishasa ta ebi pe bisote
bon bengana mais nazo ya kaka ti mkomsu ya mbera lobite yo ozalaka pe tuninga mama bino nene ya expliquer tant na expliquer mama biso oh ayebi mama biso azande kwa mwasi na ye ndeko mwasi na ye akufa atika biso ya Marie Claire baza bandeko mais mami ndeko ya Marie Claire na boyebunga bi oui ndesiko tangu ayeko yeba bongo ndenge ayeko yebisanga te il faut oyana mama na bino soko oyana mama na bino comme ça ceux qui maman la bino andimi tokotika yo obina wana mineur non wana naza mineur siko maman siko yo tellement pe babanda ko lingana bina te so nazongi ndako pe babeti ngai tangu nini na école ba pe sa rapport que azoya classe te bango ba yebi ke ngala bimi classe na ke na uniforme et tout ndoka na ke na nga répétition siko ba yeko silika makasi tangu ba yeko silika makasi na yeko kende pa koko na biso wana koko na biso laki bourgmestre oh babenga lelo commissaire de zone na Sierra Kala na yolo azaka commissaire de zone na yeko kende kuna epane na komo vanda kuna nde yesu kwa yaki kobenga ba maman abengi ba maman abisi bango mwana alingi abina alinga sala musala olie bobeta kae akimaka classe to bino botika ya sala loko oye alingi asala me bo encadré akenda classe ko bo mona ke bongo so bino bondimi abando kima classe te nde mama ya kondima ayeko solo la pena ya Lambert lokwa ba yebana déjà banda kala et puis ezaki famille ya Lambert paye kondima bi OK c'est bon a banda ko kende classe qui classe to za tout atongo so classe sili aye répétition nandenge pena comment obina voilà est-ce qu'on peut savoir quel est bon tu te sens comment parce que zakana banaïdia otanga au Komobina et tu t'es dit aujourd'hui tu es très heureuse dans la carrière nayo déjà et au salé tant que danseuse. Si je suis heureuse parce que na sala qui musala on abando linga même lelo na linga ko bina mingi donc danse vraiment eza ya makila même ceux na singate igela kwa fe ikote papa na Kerwan éternel kenaya bon. Oh, chérie, je pas chez ni pour les hommes. C'est aussi sexy pour les femmes. Dans ces cas, on y va. Oh. Ok. N'oubliez pas, c'est Bindou Biou pour les enfants. Eh ben oui, dans ces cas, on y va. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Salon Hugues la Coifficoté. C'est aussi pour les femmes. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Salon Hugues la Coifficoté, c'est vraiment sexy pour les femmes. Nous les hommes, on manque les mots. Pour les enfants, pitou-piou, il dort. Trop de niki-niki. Chikicha, chikicha, cha cha. Enos. Docteur Jeff Njadi, les détas dont des dieux. Otamboli mingi, obebisi bambongo mingi, okebanzela mingi, mais conseil na kopesa o mama. En tout cas na centre ya papa Afonso landa traitement na yo tina suka ba mama kokata te yaka na centre traditionnel et pas il y a papa Alfonso okomona tina ekopesa na bomoto na yo. Yango na lubile yo. Yuka malade ya zo solution koyo. Ansiedade, hemorroide, fraqueza sexual e prostática, dor de dente, dor de bexiga, reumatismo e outras doenças. Ngayo nazaki na nya munene. Tokangi na hôpital belé, nazaki solution te. Maintenant papa Fonso, na zui traitement bien et si les papa Fonso, yende mutasimi masolo. Izande likamba likasa. Docteur Afonso. Klebowa. Docteur Afonso. Klebowa. Lisungi na yo na nzete pe na matiti na lokasa na centre traditionnel
naturel papa Alphonse. 3 ans na libala nanga soki nazwi zemi bimangaka ntango tokutana papa Alphonse tosangani na mobali na ngai nazwi traitement ndenge elongo bani nazwi zemi na 2011 naboti mwana na ngai yeyo mwana na ngai aza na 3 ans. Centre traditionnel natural Docteur Alphonse. Nayaki mpona lokolo awa pa ya papa Alphonse. Lokolo oyo etungisaka ngai mingi. Natamboli bisika misato. Mais tout temps ese répétaka kaka. Tito ye awa epa ya papa Alphonse. Naza na pashi ya maladi ya mino. Mama nanga mutameminga awa po shito moni deja ke amemaki deja mwana mususu shimba. Boyoki bango balobi artiste basi balobi ba star balobi pe ba confirmer kasi ba bosane loko moko o ezali adresse za nini oja ina damakesha ndeko komitu nsate soke uti imbonde o lekika ka wenza areyo o kiti juste na banko befia kasi saka strada o tebenga ba prince direction liboso kota mosquée balabala ya liboso omoni centre ya Docteur Alphonse bongo soko uti kuka komitungisa te kite kaka na befeya ntango okiti na befeya kota kaka na direction na mosquée balabala ya liboso nde omoni centre ya Docteur Alphonse ndeko soki po bungi benga na banimero zana benga dokotola solo numéro wana ye moko mta yambaka biro te ye moko ayambaka po ye ayebi maladi pe yebi ye azali dokotola solo le number 1 d'Angola na minute oyo akangi papa Kingandi mama Kingandi abeti bango klebowa. Bonjour mesdames et messieurs, merci de rester branchés sur Congo Promo Télévision. Dans cette émission, Excellence présentée par Scotty Kabalou, la justice de la presse. Comme on est toujours au mois de janvier, là je profite à souhaiter une très bonne année à tous les abonnés de Congo Promo Télévision, pourquoi pas à tous les amoureux de cette émission Excellence. Là je profite de dire un bonjour au boss de Congo Promo Télévision, lui ce monsieur, l'ingénieur Afngindu depuis les États-Unis, président à Dallas, avec toute la famille. Je vois aussi, lui c'est Freddy Lungwa, mon pote, bonne année à toi depuis Paris, Trésor garçon cher depuis Paris, et sans oublier Patrick Eloso, mais aussi Diego Ngani. Donc tous les gens qui suivent cette émission, Toyeawa, on est venu rencontrer notre invité parce que l'actualité vraiment nous oblige. Quand on est Sarabino, il faut expliquer la ma soloté, rumeur, on vient toujours à la source pour essayer un peu d'avoir l'histoire vraie, information vraie. C'est pour cela, cet après-midi, je suis avec Agnès Star, donc Agnès Star au Boebi vraiment, au ACP Sabinotou, 7 dans 16 là, au Toye, Biwana vraiment, à Betana BCBG, à Betana et pas au Ranson, à Wenge Musique à Maison Mère, à Beta, n'a pas parlé, mon avis, voilà la musique, mais non, qui a salarié école de danse, je l'ai suivi à la télévision, mais avec elle, tout bêtement à soleil belé, Agnès Star, bonjour et bonne année. Bonjour, merci, pareillement, Nayope. Bonne santé. Santé bien, Kitoko. Kandé Zalara, une année a toujours de bilan. Personnellement, s'il faut que là par rapport à eu personnellement, tu vas dire quoi l'année 2019, ça a marché où il y avait de quoi bien 50%, 50%. Bon, si je dis 50%, 50%, c'est trop. Donc, je dirais que oui, ça a marché. Et ça n'a pas vraiment aussi marché à un moment Moroboye. Donc, je dirais, mais ça va. Mais l'actualité Moroboye, n'a pas toujours. Parce que nous avons mais tellement d'émissions où on a fait ça moins belé. Au long de mes hommes, ou plutôt au long de BCBG. Au long de BCBG. Mais BCBG a une production. Là, parce que la date, ils en ont une possession de date précise. En Turquie, c'est le 1er et le 9 février. Le 1er et le 9 février. Fro, Nakati a liste à BCBG, Agnès Star, ou qui ex danseuse. Comment on est ça, Nakati? Bien, faut qu'il y ait Turquie n'a pas chéri pour Nadine.
Ah, question de mystique fort, non. Donc, je sais pas ce qui n'a pas la liste, yo mutozo ko apprendre, mais si n'a pas la liste, na katia liste wana, et c'est là comment ko ya bien parce que BCBG za orchestre monene, ko travailler na BCBG za et ko zala vraiment paix et zala là comment ko ya bien pour nanga. Déjà à na Kinshasa na sala ngo, donc ceux qui musale bengi ngai na BCBG na kende ko sala ngo na mboka ya bapaya. Na recépela makasi pe kozalelo moko bien surtout pour na ba fan ya BCBG et puis ba fan ya Papa Chéri et puis yangai moko Anestar la Panthère Noire de la presse et zalelo ko kitoko pour ngai la Panthère Noire de la presse obeta Papa Wemba c'est là où to zoyo pena ba nyonyo yaki yango non ba fiot bisto zala série ba fiot après ba bibi tivundu ba Coco Maria biso de to yaka ko remplacer bango. Et puis, au salaire qui ne paie pas, je crois, la BCBG, oui. Après Maison Mère. Mais qu'est-ce qui est quand kaka nakati BCBG? Parce que si les autres sont aux esprits BCBG, tu es positif avec Papa Chéri par rapport à l'orchestre comme ça, au Beta Beta. Est-ce qu'il y a raison moi dans la nakati là? Bon, moi, donc, peut-être pour Nangana Roloba, et ça. Ben, ça va pas battre la maison, mais. Je n'en discovais pas, oui, mais l'image qui s'affiche, c'est plus BCBG. Donc, j'étais beaucoup plus, j'ai passé beaucoup plus aussi de temps à BCBG que dans la maison mère. Et puis, la relation on a gardé dans BCBG, dans ex-président Nanga, c'était tellement très fort que même quand on a tiré le Kobi, donc yango esenga kaka kena zala beaucoup plus BCBG tu vois na considération oyo na zala soki na kuna c'est la même chose comme quand Papa Wemba il était encore vivant donc relation tozaki nango penaye même na bande kumusu tozara la bon à vivre et c'est un peu moins différent par rapport à maison mère. Mais Maison Mère on peut obinanga témoignage je crois non oui. Un témoignage mais raison za kanik polongo longo après Maison Mère parce que sérieux après Maison Mère pe gina moto témoignage tu ebi ndenge salama nango ba clip on ndenge zalaka mais au moins enfin tu as quitté et puis on pensait que au quitter pour ça encore métier de danse apparemment tu retrouves les sous penza na scène c'est ça mais pourquoi tu as quitté Maison Mère? Na longwa maison mère ngamo na longwa kaka na koyeko loba bongo parce que omoni ba vérité mususu ezalaka o balobaka toute vérité n'est pas bonne à dire mais je crois na sala ba émission ebele déjà na ba chaîne mususu o ya ba collègue na yo na loba yango pe déjà na loba yango une exclusivité chez nous na Congo Promo on peut relater une petite histoire par rapport à ton départ, ça te fera aussi du bien. Hein? Bon, je dirais que raison principale nanga penza o esalaka na longwa maison mère, ezalaka pas bon, ezalaki maison mère te mutu esalaki nga mabe, je dirais ça, ezalaki makambo o nakutana ki nango nde na kati ya milieu ya voyage ya maison mère, nde esalaka ke e boy sange longolanga goût, goût ya musique, goût ya danse. On voyage beaucoup na Poto. Oui, ezalaka voyage to salaka na Poto, c'était à 2006. 2006 si je ne me trompe pas, fin 2006 et puis parce que tozongaka na 2008. Oui. Si je ne me trompe pas, des voyages wana et salarié qui na longwa maison mère na makambo on a kutana kanango. Les gens t'ont fait du mal, les gens de maison mère? Non. Bon, oui, là il y a surtout ba problème ezanga raté, il y a des incompréhensions parce que surtout ces bozana ba fille et puis bozape na ba yaya miba le sika wana moko ça la père moko tomsu yaya pas ko ça l'erreur moko mais na tikala vraiment qu'on soit problème na ba ndekonanga tozalaka bango na tozalaka na bango na maison mère te kolongolanga beaucoup plus ezalaka tant to kendaka tourner na loba toujours eloko ngo vérité je crois au moni mukanda oyo ya ba voiture na uti kolakisa yo eza mukanda moko ya kala depuis 2000 donc eza mukanda on est 2000 donc fin 2007 nde basalaka yango 2008 tozokende il y a voiture na sombaka na Allemagne donc na nzela voyage wana na kenda kama kambo o elekaka kuna nde na sepelaka nango te na sepelaka nango penza mukete tant to silisi tourner te mais tant to bandi tourner na ba katikati wana
biso bafi to sengaka ya Noël, donc c'était même moi qui avait commencé que ceux qui a coupé sa biso moi ba avance ya salaire na biso peut permettre biso to ba ki sa to somba ba voiture parce que ndé to kendara 4 filles to zara na besoin pour to ya na ba voiture et tout mutu azala ki na ba façon na ya kozwela ba voiture ngai siko la mona ki tel lokola tourner déjà et bande ko kene na suka na sengaka ya Noël na sengi ya Noël soki akokai kopesa biso mwa bambongo muke na part nanga pour permettre biso to bakisa to somba ba voiture quoi ndé na ninga na somba et puis ezwaki moi quelques semaines ya Noël Werason andimaki apesaka biso nyonso ba fille biso nyonso 1000 euros 1000 euros 1000 euros 1000 euros 4000 euros pour 4 filles. Oui, 4 filles. Si on a 1000 euros nanga wana na batindela hangai $3000 batindela hangai na kena même kozwango na gare du Nord. Donc mutu azalaka wana même kuna kena ozambongo wana epa mutu na kena kozanga maboko na ye sans karape kutu azalaka wana parce que après asengaka nga ba contact ya ndeko asungaka nga na mbongo wana na kena kozwa $3000 tant on a eu $3000 wana na changer yango na ba euro et ça nga lokwa ba 2500 euros na yeko sangisa yango na mbongo o nazalaki nango nde na lukaka skona somba voiture comme na yebaka esika ko somba voiture te na yebaki na makambo te OK il faut que d'Allemagne et tout ya Noël nde na senga ka pa na ye ataka nga na contact na ndeko moko bo azalaka na Allemagne Anise Bulabanga kombo Hermo Ekimaka ataka nga na contact na ye pa aider ngai pour na kosomba voiture na kendaka premier tour tant on a ye na kendaki na Allemagne na zaki na 3500 euros tant on a accueilli premier tour. Bon, préférence à ma voiture nanga c'est wana bilmo webi corsinel nde bana poto baebi yango nde penza nde mutu badorsa succès makasi na sepela na somba corsinel tant on a ke Allemagne ndenge total akana ba internet choisir et tout ba memanga et pas ya mutu moko mundele moko atekaka ba voiture na ponaka corsinel moko ya bleu ya kitoko ezala wana c'était à 4500 euros. Na 4500, on a 3500 nabino. To tuni comment bah ça la rapport à voiture et tout. Bah ebi singa na okoe ko avancer et puis le reste étant on repère ça bah ça les papiers ndé au récupérer papier na auto like ça. Nde sikoyo nazwaka 3500 euros na ye to futi epa mundele wana batu bayambanga oui na tonton Anissé et puis na tonton moko pe babengaka ya Noël azala peka na Allemagne et tout mutu moko gentil motema malamu asungaka nga penza makasi donc na ye kopesa 3500 euros wana basaleli ngai papier et tout ba reconnaissance et tout qui batie pe na se ke tikali 1000 euros quand je vais venir et puis na bakisi na zui voiture na eko kende tant to eko koma pembeni ya tourner il fallait ki ya no wala bakisi la biso bambongo pour permettre biso to récupérer ba voiture ba o ba sombaki ba o pe ba sombaki te parce que bande comme sous pe ba sombaki net ndeko moko ya mwasi on aye mais oui mais à récupérer ka yango pete na ebité po aya nango pete nini le karapo pour voiture on a il paraît que hier à Robunga place à Bombarango on a évité ni les kaka na Simona donc tant on a que premier tour on a fait Simbon wana na zongi na yebisi ya Noël na PC contre rendi ya mamdenge les kaki siko il fallait que bakisela ngai mbongo kaka na kati ya ba salaire ndé ezala parce que tala yo ke poto faut son mabloko et tout ça ba mamna yo zongi ozana besoin mbongo ya na kinité donc kuna ndé osala ba mambo oye awa na kini tout nde na solo lisuna no wala bisinga OK problème ezate na ko bakisela yo mbongo et tout to ye ko beta avant dernier concert ezalaka na Belgique to komi Belgique to beti concert wana ya suka comme tozaki de na Belgique na moni asana bina zonga sous Paris et ça langa trajet moulai le quoi toza na Belgique billet pe eza moins cher par rapport à Paris pour kende Nathalie City Allemagne na le quoi biso tozonga Paris ngoli na zonga Paris na kende kaka na Allemagne
na bakisi mbongo voiture na zui voiture comme ça le quoi ya Noël ana ebisa o ya mana ebisa ngano ye akoyede ngai akozwa chauffeur toke na ngopo ye pa azala ba chauffeur azaki chauffeur ba biloko ba poids lourd wana toke na ngoti na envers c'est tout na côté solé na futa ba chauffeur o ya bango kuna nde to solo la rabongo tant mais avant wana na bosane lo moko avant wana déjà na solo la kana Noël ke na robina lisute que na robina lisute mais na rozonga na ye azala na calme et tout na rozonga mais kobina na robina lisute na ye ko yang Noël ebisinga non pas de problème kende Allemagne nazana mutu na ngai wana akobakisila yo mbongo po o récupérer voiture donc ezambongo na yete ezambongo na ngai moko ezalaki epai na ye donc dès que ce ko komi ya repesa mbongo wana abengi pe vie wana na téléphone to solo li ba solo li pe bien ba yokani pe bien donc ngai pe nazaki na yebike na kei na okende kozwa mbongo mbala moko rassurer et tout na zu voiture na zongi na zu pe talis na ke Allemagne aye pe kozwanga na gare a installé na hôtel moko ezalaka wana na ba place ngo petant to kindaka Allemagne ko beta to zalaka pe wana min ko lia le wana a installé na komi premier jour na moni suite te na tuni epo na mbongo na moni suite te deuxième jour na to ameya ni singa déjà na salle deuxième jour awa parce que biso tozo luka kozonga Kishasa nga il faut na récupérer voiture pour permettre ngana kende ko kotisa so na kotisi na zongi po tozonga Kishasa nde ayero bisango non ngala zana ngana mbongo awa mais pour na pesa yo il faut kaka to bima ensemble pour na pesa nga ah siko na talabi to lingana kutu te voilà ezala ratake olingata mosi neza otie mosi litoi mosi ndimi to aboyi ata litoi te kambala moko to bima kaka po pesa ngambongo na ebisiete na ko sala ngote exagère na ngate pe na sala ngote na ebise ngati na ye parce que na ye kozwa ndembongo na ngai ya na la ebise ngai ya kambongo akopesa yo eza ya ngai moko eza ya yete mais siko ndeni na komi mbongo kutu oza na posa odefa mwa mbongo ti ozela taxe na yo ebima et puis ozongisa ofuta mbongo wana benga biso mais déjà à partir le premier ekomi déjà actif bana États-Unis bana Dallas bana partout dans le monde ba professionnel na masolo à taxe après 14 ans d'expérience ba yeli susu na ndenge ya mokiti olingi osala taxe na yo na ndenge ki bavimisa lo bord ki ARS alandela te na ndenge ki ba escroquer te na ndenge te ba mela yo te pro taxe ba ye taxe 2020 et mwana mama kobuka na te bakosala lo taxe na ndenge elongo bani ozana na Dallas sur place oyo na bureau ozana état mosusu otindi ba dossier na eux basaleli yo Protax aye mabe ya boye et salema nanu te balobi à partir du mois de janvier au bengi bango oyiba sololi ba peso $6,000 en avance avant que ça la même taxe avant que W tout na yo et comment Protax Toyoki 2020, consommons congolais. Si vous cherchez un bureau de taxes fiable pour vos déclarations de taxes, contactez-nous au 888 451 68 89. Si vous n'êtes pas au Texas, vous êtes dans n'importe quel autre état, envoyez-nous vos informations par email ou sur WhatsApp. Les informations seront affichées. Merci, Rudy Mutombo. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles, na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551
30 38. Meshulu Atlantic Shipping. Yaboye. Bazu wapi. Yanga moko liso ebongo lobana bimano liso na ebisi ete esimba te. Nalali deuxième jour. Troisième jour na moni ake na même discours échangé que mbongo wana zo ninga pesanga eza ya yete ya Noël te eza ya yemoko. Tango na yeko mona bongo na sepela kite. Na yeko benga Viking Tequila. Seri wana azalaka nanu na makambo ya ba maison mère ya ba mande balandela ka bato bureau et tout. Na yeko benga ye na yeko expliquer. Mais na mona ki suite te. Na yeko ebisa papa wana elimse ke moyen te parce que mbongo onga na yeko zwa eza ngamuku. Tellement makambo ebisa nga eshoka kinga pe esepelisa kinga te pe senga déjà kanda makasi na mais oyo eza esika nini comment mutu akoyeko ya kozwa mbongo na ye et comment qu'il faut obima na ye. Est-ce que à ce moment là tous allons à niveau est-ce que à ce moment là tant ba ebisho ba mo bo esepelisa ki te pona mbongo na mo ya salaire est-ce que au benga ki le roi de la forêt si tant na mona ki akoma ko compliqué nga na benga ka ya Noël ebisinga non akopesa yo mbongo parce que mbongo azana ngo eza ya nga ya opesa mo vérité wana na na ebisa kete wana na ebisa kaka vie king tant na yeko mona comme troisième jour déjà na vandi wana akomi ko compliqué ngai ko insister ko compliqué ngai na yeko ebisa ya Noël wana ya Allemagne talabo après na yeko mona ke akomi ko compliqué alinko binsambongo te na tia no linga ifona zonga parce que ngala ko tikala na vanda te parce que mbongo de na yeki nango na komi déjà ko dépenser mbongo o ngai moko na ye nango pona kolia pona nini parce que pour tes akelo moko oye kaka mbala moko to pesi ndenge to kende ko pesa liboso to sali ndenge ebisenga ke to kozwa 40 la route ti Anvers na tiki voiture na zongi mbongo na ngamo déjà poche na komi ko dépenser ngo eza bien te nde tellement vie wana nise bula banga bande ko insister e ko pesa ngakana na sepela kite na ye ko yebisa papa wana oyo mususu baza peka batu pe banda otambusa biso tanto banda ko kende ba concert kuna na maison mère na ye ko yebisa ye na ye ko longwa siko na hotel o nazalaki ameminga siko na ndaku na ye wana mutu amemanga moko ye kuna na ndaku neza ye moko vie wana parce que monaki déjà que na sali 3 jours solution ezo ya mate aye ko memanga na ndaku na ye asungi ngai ateli ngai ba matela na salon na ye ko la premier jour deuxième jour na ye ko benga donc premier net 4e jour na ye ko benga sikoyo mutu atindela kanga mbongo o na sombaka o na pesa ka avance ya voiture o atindela kanga na ye ko benga na Angola na expliquer tango na expliquer aye ko sunga ngai na moi reste ya mbongo o etikalaki 1000 euros wana etikalaka nde na kenda kitango na yo kozwa pe 1000 euros ngo mbongo pe kokotisa lisusu o na zaki dango muke ya kokotisa mai ezalaki te tango na yo kozwa 1000 euros wana toke na andeko wana na yo kozwa voiture tango na zwi voiture na yo ko benga sikoyo général moko na minute moyena tanga komona ezate bandeko bolimbisanga na minute aza général na à l'époque azalaka na colonel azala colonel na ko benga na expliquer ebisinga OK pas de problème yo kende kaka na Anvers atindelinga numéro ya mundele mongo boya mwasi moko ya mundele kene na Anvers kutana na mwasi na yebise que tu viens de ma part atia voiture wana na kombo na ngamo na kobimisango ti ekoya Kinshasa donc ba frais nyo surtout o akosenga ngamo na kofuta yi nde na ya ozwa voiture wana toke Anvers après Anvers na sali ndenge alobaki na kanda wana sikoyo toningaka tozonga déjà babongisaka déjà bamakambo bato bazonga ntango na ye kokotisa voiture na ngai na ye kokende siko Belgique nazongi siko na Belgique ezalaka anniversaire ya mwana ya copine na ngai ex danseuse ya Viva la Musique ya Bibiche Monjane ezala anniversaire ya mwana na ye ntango nakomi na ye kozonga mpe na gare nake kovande pa na ye na salaka 2 jours to yoko fêter anniversaire à moi na ye na poko nango lobi déjà nazaki déjà na sepelaka te BBC akota bantu benga anyoza apezo ya te tozo bonga mapona kozonga etu ngana ebisi te makambo uti koleka na sepeli nango te so ebo kozonga bozonga me ngana koya tango na koya na kozonga te toza na dernier concert na Paris donc ba betaka dernier concert na Paris ngako na betaka concert wana te ka likolo ya likambo wana eshoka ngai
na c'est ok mala mon problème exact mais nga déjà na yebisa ki ya Noël ke na obina na ngali soute mais na ozonga na bino après concert dernier concert à Paris wana ba betaka na ye kozonga tango na zongi bisika pe na bande ko vana ba lisolo eleki mwa mulai bon c'est important bana poto ba mulai tango na ye kozonga la bande vande pas copine nga moko Gaël parce que babando tia biso bisika ya kovanda batiaka nga epa vie moko boye ato na bando vande pa ne dalimo kana ex mwasi na ye tango na bando vanda kune pa na bango mais siko ser oyo mwasi na azalaki ndeko ya copine na nga grande sœur ya copine na ngai tellement bango bazale pe mwa musika er moko zonga na na banzela wana ezaki na Champigny les temples bando vanda kuna moi er moko so ebi Cécilie il faut bima moi makolo bisu di boso tu luka taxi et tout na kenda siko ko vande pa leki na yo wana Gaël siko tango na ye kozonga na ye kokuta pe Gaël ngo azaki na mwa ba makambo ya potoka batu ndenge bayebi ndenge zalaka babiloko ndenge biso bapesa biso babiloko ya siko yebi ba police ye na ndako na bino kuti biloko asika nde ezalaka babiloko asika ba téléphone donc biloko na ngezalaka moi ya kokanga maleton ba vérifier que biloko wana eza ya ba musicien bapesa biso ba cadeau esengaki ke na vanda lisusu ndambu nde maison mère partie ndambu ya ba musicien bazongaka ngana tikalaka na ya Noël patikalaka wera na ba musicien mususu neti ba kakol batikalaka ba Seleo ba flamme kapa ya oui flamme kapa bango nde batikalaka wana nde tango ba yeko tikala nde siko to yaka ozonga tango na yeko récupérer biloko nanga to yeko suba sombelinga billet sikande to yaka ozonga kishasa tango mais maison de somba billet mambutu si maison mais bon bango mtu menga la poto skoda na somba billet mais au moins tu étais franc au binate ozonga na bango j'étais franc vraiment o na lobakanga na koko sateya na wale wera son esika azali ayebi ke na oloba vérité pona koko sele likambuto bien nite to solo la ngamo kuna ke na tina hotel na ye na nini na hôtel eza hôtel nini Ibis je crois na kenaka tina hôtel ne pona ibisa ke na obina lisu te mais na ozonga na bango passeport nga bakanga passeport oui c'était pas passeport oui parce que na senga kaye na senga kaye na zara clair na ke tozonga parce que na linga était mutu amemio na voyage au sala musala après au kimie na banomo nango bien te le quoi na yeba rappel déjà au sala makamba ba voyage na yeba ke non ce na zongi j'ai mon passeport et ko permettre nga ina sala ba mouvement sans que n'a pas problème donc il y a pas si ndeto ya ozonga na bango tant tozongi ko tout premier concert na kenda kana même na première répétition babando ndima teke na longwe mais yo robina te rabi ngala lobeke na robina na ngali soute na longwe na kenda première répétition premier concert il y a grand hôtel au babeta après retour na bina raté parce que na longwa déjà mais j'étais là mais est-ce que d'abord na ba ex collègue nous ba danseuse Clémence Arabien moi maison mère BCBG puis Viva. Oui, na BCBG to solo la bien, na ba danseuse à BCBG et puis na maison mère na solo la bien pe na Linda et puis ya Viva kutu wana za famille. Malgré malgré la kimbu mama be tellement utara déjà ba Viva ou baby ça ba danseuse ya BCBG moko ba bien to o Melissa Diamba il paraîtrait Sandra Linda. Non, on est ça juste car tu vois ce qui m'a commis aigri donc elle peut dire ce qu'elle veut donc ngala ninga okota penza ba masolo wana te po ezala ba masolo moko o ngamoro na yebi keza lokuta tant muto oloba lokuta au sentir que muto na oloba lokuta déjà na BCBG ba danser na BCBG ba no mela diamba te donc ko imaginer ba no mela diamba ba bande ko mela diamba te ce ko ngala ko yasko na bula o mela diamba ndini po ninga simba te et n'ingare simba te na BCBG makamwana ezala te ya badiamba loba mutu ye moko na ndenge na ye peut-être OK na ndako na bino ke romelela ngo na ndako na bino mais na kati ya orchestre BCBG même na kati ya orchestre maison mère ndenge na bina na maison mère na yebi tende tozala kana na mona na mutu amela diamba te ke bovandi penza bo azomela diamba kaboli maninga na wana na oloba vérité na mona na ngai te lobata musu na ndako na bino balobaka ba danser bataka bakuti tcheka na ndako na bino ubi okenda kita musu na toilette na kobomba na yo moko mais entre nous comme ça que bovandi bo mela diamba et salamate OK en plus ngai vraiment la musique na zalaka
okotu na même ba de maison mère okotu na maison mère na bando lobate na komo lobalelo siko tala siko la maison na bando lobate siko na viva na lobandeni na BCB jusqu'au siko tona siko mo la muke makasi olobandeni na lobake on ezakaka motema ya mabe ya bato tango moto aza aigri donc ça se comprend que à réagir bongo mais ngana ko qu'on vouloir yete na badur na mais tout ce que je sais que c'est faux donc je dis mais tout le monde muke na carrière na yo tango bandi carrière tout jeune na vivre la musique de Papa Wemba. Mouta a stimulé aussi la danse César lambe ou bien déjà quelque chose qui est na Katinayo comment? Bon peut-être cause à quelque chose qui est na Katinanga na évité donc peut-être et bimaki mais na banda pe kotia penza musique kate pour to banda kotia na biso yango te. Nde zalaka ka nde tokenda classe parce que nga natanga na Lumumba oui na Lumumba parce que to bando vanda na lemba Camp Riche na bando tanga na Lumumba na grande sœur nanga na donc na baneti copine nanga donc wana penza camarade nanga bo mwana joli to bando futele pa na bango sikon to bando tanga na epe na Lumumba nde tokenda ka classe et tout mukobo na moni to moni ya na bisaki mi classe il faut to lande to ba place nini akendaka tango to yeko lande sima nde to yeko mona to lande siko délimité ti to yeko se retrouver na matonge na moleka omona bandaka donc so yepa kendaka kuna te to lande te metam sur le lope na bina na ngate nde tango to yeko lande to yeko moni kuna siko nde to yeko kota to moni ba danseuse ba mimiti fundu bazobina et tout et ça linga sko bien mo rebunobi babina rande boy danseuse ala kaboy siko a partir kaka ya mukolo na nde na kendaka to landaka nde na zoka sko gu na zoka sentiment mo nde na mona ba mimiti fundu monika ba uti poto nde ba lati ba cycliste bazo répéter nango ba crêpe ba chinois na et ça la nga bien c'est que mukolo ala nde tant to kendaka to yeko zonga après ce qu'on appelle un kende na ndenge pour linzela na yo ngape da kende na ndenge na mais balinga ka tellement la zai moi muke kutu ngaba betanga la musique nana ngwa betama la musique loko ngai ba betanga pena ba ozo pena ba laliso fimbu po ba benga no ka oyate o mona ka musu yo mo ya lambero yo mona oyo olingi classe te ka ko ya musique o mona tama mbata aziba shege bazala wana o mona boke ko tika yake nenda ko mona batiki nga azwelinga express ka po na zonga ndako siko grand sœur nanga na ya yeba ko bina te ye petit lelo penza ye bine ko bina te mundele penza siko ye ayeba ko bina te puis seri wana uta pe ko bota ye lambera bisete yo kende oboko la mwana kende oboko la mwana po ozo ba ko bina te ya la merde lambio non oui ngasko tellement nazaki na insistance penza tant na mona rande ba obina ekota ngamba la mona mutema na bitenga ifona bina kaka na komisiko ko kende chaque jour donc on mona penza na kimi classe na kei na kimi classe na kei bazo bengana ngana ndenge nyostu ya lamberne dona wana na papa mbazana kishasa ta ebi pe bisote ba bengana nga menazo ya kaka tim ko musu ya lambere lobite yo pe ozala pe tuninga mama bino na na expliquer tant na expliquer mama biso ayebi mama biso azande kwa mwasi na ye ndeko mwasi na ye akufa atika biso ya Marie Claire baza bandeko mais mami ndeko ya Marie Claire na boye bonga bi oui nde siko tangu ayeko yeba bongo ndenge ayeko yebisanga te il faut oyana mama na bino soko yena mama na bino comme ça soki mama na bino andimi tokotika yo obina wana mineur non wana naza mineur siko mama siko yo tellement pe babanda ko lingana bina te so na zongi ndako pe babeti ngai tangu nini na école ba pe sa rapport que azoya classe te bango ba yebi ke ngala bimi classe na ke na uniforme et tout nzoka na ke na nga répétition siko ba yeko silika makasi tangu ba yeko silika makasi na yeko kende pa koko na biso wana koko na biso laki beaucoup mestre ba benga lelo commissaire de zone na Sierra Kala na yolo azaka commissaire de zone na yeko kende kuna epane na komo vanda kuna
nde ye sikoyo ayaki kobenga bamama abengi bamama ayebisi bango mwana alingi ye abina alingi asala mosala olie bobetaka ye akimaka classe to bino botika ye asala eloko oyo ye alingi asala me bo encadre ye akendaka classe sikoyo bokomona ke bongo so bino bondimi awa bandokima classe te nde mama yaka kondima aye kosolola mpe na ye Lambert lokola bayebanaka déjà banda kala et puis ezalaki famille ya Lambert paye kondima bi ok c'est bon awa banda kokende classe soki classe tozala tout atongo soki classe esili aye répétition nandenge mpe na comment obina. Voilà, est-ce qu'on peut savoir quel est bon, tu te sens comment parce que zakana banaïdia otanga au Komobina et tu t'es dit aujourd'hui tu es très heureuse dans la carrière nayo déjà et au salé tant que danseuse. Si je suis heureuse parce que na sala qui musala on a bando linga même lelo na linga ko bina mingi donc danse vraiment eza ya makila même si on a oza mwana nchangu mwana njili oyebi yango bien ke JB service eza agence ya mwana njili mwana nchangu mais ozosazade otinaka bakoli na bachance moko boye banotina bakoli mo na 2004 ti lelo na 2019 koli yango eya te oyebi ke esalanga mpasi agence ezaka moko on a déjà mon njili na Sainte-Thérèse JB service ngamo na confirmer ngo po tindi diko li 10 ans c'est commis et puis nous avons les commenter mbala moko papa ni za kule liseo donc c'est moi c'est magasin JB service et ça kaka on est ça c'est oh mais ça ce soir uzanga kuibe jadi wewe mbimba JB service soko kena Brazzaville eza na kati ya Brazza mpona bato bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément eza à côté ya aéroport ya Maya terrain moko eza wana ya football modini te mamodini te aye nzela moko na biloko mamadi oui naye nzela mona biloko tokoma elobi toza awa mpona bino tosala mosala mpona bino aza mundeli te mutu mwindo azali congolais lokula yo na ngai azali mutu mwindu me makila mundele José Bayila yango moni JB service mikolo bato bazolobaka leyeka kapafwa zeleo umida igela coiffe ikote papa na Kerwan éternel Kenaya Kanda taba ikote sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba chez Hugues la coiffe Ikote papa na Kerwan éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand 93 320 le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikote. 01 41 55 0000. Ntaba Ikote. Onyokwamaki, osufraki. Abus de confiance dans la famille, okokaki kotonganda côté. Et oui, voici la solution. Fini les tracasseries. Parce qu'avec des caisses construction, rêve na yo kotonganda ke kokisami. Yoka bien. Des caisses construction, entreprise moko spécialisée, expérimentée dans la construction de immeubles, bâtiments, maisons, bandako ya ndenge nyonso okoki kotonga ngo na T4 construction. Ata ozangi terrain, ata ozana projet ya kosomba ya kobongisa po ya koluka ndako, T4 construction ezali spécialisé na matière wana. Olingi kobongisa immeuble na yo, olingi kobongisa ndako na yo. Olingi pe kotonga ba immeuble quartier Mobimba. Et sa spécialité ya T4 construction, contactez biso. Sans serveur, na T4 construction, toujours na ba architecte, na ba ingénieur, on va aller très qualifié. Qualifié koleka pour na kotongela yo ndako o ezali et kotikala immortel, inoubliable. Oh yes, yes, yes. T4 Construction vous propose aussi des services locaux. Luminosité à bâtiment et éclairage public. Installation de vidéos de surveillance. Installation de systèmes d'alarme anti-intrusion pour véhicules et maisons. Adamu tukanayo, makoki kotiela yo alarme moko ya suka. Oh yes. Olingi talo,
talo ya pété. Car de quelle construction et ça construire c'est pas prix moko très très abordable. Pour qui qu'on négocier yango futaka ndambo ndambo. Oye sengoteur de quelle construction moi na Congo mboke bongi yaka de quelle construction ay ko pesa yo opportunité ya ko bongi sa avenir na yo bokoko na yo vieillesse na yo de quelle construction bambolama. Na baboite na bina te baboite na bine o mona bina ka iskara na zaba camarade musu ba ndolo bakuti yango yo za na pongo lo fitoni pour na bina ka na kiti ke o piste bo kote ba na sala même na fête na bina ka na kiti na ko tele na binu mo mukime na linga rapenza robina donc eza penza na makina. Malgré tu as rencontré la tragédie puis aussi de fois. Kobina net na ba orchestre penza wana na linga ngoli soute parce que peut-être vision na nga ya kobina ndenge nazalaka nango après na ona ki komona réalité ce ko ya makambu na monde ya musique j'avais trouvé vraiment que non eza place na nga ité. C'est vraiment, moi je dirais une étape très importante de cette émission parce que dans la émission moi belé au Salaki internet la chaîne belé p à la Kinshasa mais Anya Star tu as fait une émission tu as réalisé une émission avec Ado Yue là où vraiment tu as relaté l'histoire de ton enfant je pense qu'on est chez vous ici hein, c'est ta maison on a vu aussi les gosses il s'appelle comment? Il s'appelle Vini. Vini, machallah. Bah, comme tu veux. Voilà, donc Vini, donc bonne année Vini. Tu as relaté cette histoire, comment c'est passé? Mais nous voulons avoir une petite analyse par rapport à Excellence, ce qui s'est passé avec Mamou National, ce qui s'est passé avec M. Claude Machala, ce qui s'est passé, parce que tu as beaucoup dit par rapport au temps que nous avons dans cette émission, je pense que tous avez attendu au Lobamou Ebele, au Kenena on a moulai moko boema, au moins avoir une analyse par rapport à Marambo Koutana Nango parce que c'était pas facile, parce que je t'ai vu pleurer dans cette émission, Agnès Star. Non, c'était juste un moment d'émotion et tout, tu vois. Il y a certains moments, peut-être, na ba blessure morobo, bien na ba maramu morobo comme la bisomé, mais le bango exact. Et puis ceux qui montent moi il y a mission en haut, tu vois comment ça fait et tout, c'est ça. Bah, je dirais par rapport, j'aimerais pas vraiment. Il y a beaucoup na quatre profondeur il y a histoire parce que bande ko ebele surtout ba diaspora bana poto il y a basi pe amibal ba mona déjà ba émission ce que j'avais fait ils avaient vu aussi ce qui s'était passé avant donc cette émission c'était juste pour dénoncer ce qui s'est passé depuis 2014 c'était juste pour dénoncer parce que j'avais pris beaucoup de temps il y a ko dénoncer en gros. Alors moi, ce n'a qui courage, peut-être à Kolobelelo qu'on a une émission parce que c'était trop. Et les cas qui est belé. Les cas qui est belé, bah menace même par téléphone, bah menace na bandengenion surtout. Si je te dis il y a même pas longtemps, même jusqu'aujourd'hui je suis menacée. Jusqu'aujourd'hui je suis menacée. Mais le quoi abisso to la batu oyo. Nzambe nde mutatinda biso na mokili tobanga raté tobanga raté penza soki o tolobaka penza ke soki epeli kaka mais toyebi ke toyeba ndenge nini ya ko se défendre. Tu menacé en t'éminence par rapport à quoi? Parce que tu as fait quoi? Je dirais que par rapport à quoi, je sais pas. Donc je suis pas Munaza Moutaliboso que nazo ba menace. Même nazo téléphone n'est pas moi, je peux te montrer des messages, ba appel au bande comme sous peut-être balanda ka émission wana o pe ba yeba histoire ya le monsieur. Babega Kinga et Belé, nous aussi on avait eu le même problème avec le monsieur et tout, mais bango baye bandenga rosalate donc ngai so na dénoncer que le kona naninga pe ko banda koloba ngote pona banda kolobela ngote mais oko sala tamsuna muninga azata mususa voko betele lisolo oyebi mukolo na kutezalaki bo yozo beta lisolo ozo banaliser ngo et tout. Mais il y a des gens qui ont mais il y a des gens qui ont dit il y a des gens qui ont je dirais de son nom, c'est mon ami Alain Madilou. Donc lui, vraiment, il était avec moi.
pendant ces temps, il y a des problèmes, on a depuis 2014 et tout, il voyait tout. Il voyait tout, des fois, tu revends. Mais tout le monde a un herbe, ceux qui n'ont pas menacé, tout, pour créer les problèmes, que soit disant, on a été drogue et tout. Au moins, il y a oh, yo, zo négligé, aux autres, à la base, on a bien, oh, c'est le retour au vent, comme sous va créer le dossier au limo. Si, et comme on zone ça, on a le morobo. Tant que bateau, comme on le balanga bongo, on a la zone négligée, bablo comme sous, mais bateau, on s'en ce qu'on a dit là. Parce que ça a un peu ma fou. Donc, on se rend là, oh, n'a comme il na moi, hein, ko banga pe moi ndam na bi makambo pe ko za série comment il y a pe ndenga solo. Donc j'avais eu beaucoup de menaces batu mususu ba comprendre raté ou bien batu mususu pe ba comprendre qui pour batu mususu pe ba yebi histoire au bandakala. J'avais eu beaucoup de menaces avant, j'ai caché l'histoire parce que na ninga quitté combo to ya mwana to combo surtout ya papa mwana kota na kati donc na bando lingate, mais j'ai été obligé parce que tu sur internet ils ont envoyé beaucoup de gens pour dire c'est que bakoka koloba ils ont payé beaucoup de gens alors que moi je payais personne. Donc mon Dieu m'a défendu à bundelinga itina suka pezo continuer. Donc nazwaka ba menace belé naninga pe obeta lisono ngote ba menace ka bande kolanga ta on a eu sabina nazwaka ba menace à jeter. Il y a parfois bande ko elanga magistrat moko pe tozala kinaye na kosolo la pe bien na tanga kombo na ite me ba o ba yebi ba ko yeba po de na tanga kombo na ba émission mususu asunganga pe mingi o mona mkolumso za pe ndo o tambola na prince ko o katsa ta musu prince oye balisu makambu te mona penda ke badingi batuta yo donc le problème en question il apporte à qui voilà. trop de problèmes par rapport à ces choses là, par rapport à ces gens là, ils m'ont créé trop de problèmes avant na bande ko eba comment ya ko résoudre je dirais ça. Et quand je suis comment résoudre ça, que je pouvais aller aussi en justice et tout, que je pouvais aussi parler de ça na batu oyo bakoka ki ko yo kanga pe bakoka ki ko sunganga peut-être na ba idée ko sunganga peut-être na ba conseil comment je devais faire pour pouvoir régler ces problèmes. Des moments en gotango komaki nde omona ki na lobela kango na émission. On a eu un enfant et tout, l'enfant est là, mais le père n'était pas responsable. Donc moi, j'étais juste Nazaki dans mon amouké. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Tu t'imagines, à 2013, j'avais quel âge? J'avais quel âge à 2013? Parce que si aujourd'hui j'ai 34 ans, Zonga Siko Yonasima. Calculer qu'à âge Nazaki, puis c'était mon premier enfant. Le père n'était pas responsable, comme l'était, on dit si cadre, si quoi là, je ne sais pas. Il me faisait des menaces quand je demandais ou bien l'argent pour l'enfant et tout, il me faisait des menaces. On était obligé de se suivre partout. Si on est là, on est là. Donc il y avait tout le temps des menaces. Et le baranini. Ceux qui ont un manager produit na robega inani bala busunganga kotoa na habité bala na solo banini ceux qui ont un manager produit na robega inani donc produit na je dirais a comment qui peut commencer quand avec koyeba histoire que tout bon moi je savais ça Ezaïka a produit quoi manager na ndenge zalaka. Et puis, comment qui ne menace et tout. Et puis, dernièrement, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, il y a une menace à ma casse. Parce qu'une fois, on s'était vu avec la maman, on avait parlé. Moi, j'avais trouvé, bon, peut-être parce que moi, je ne sors plus avec son mari. On a eu un enfant, donc si c'est son manager et tout.
c'est fini quoi. Donc c'est fini, je fais ma vie, j'ai mon enfant, mais je ne vais pas prendre mon enfant aller donner sa responsabilité à papa Moussous ou à papa n'a été. Ngana conception ngai, ngana ba responsabilité parce que ngana vandi nanda ko ya papa na maman, je voyais comment mon père se battait pour nous, c'est cassé en quatre pour aluka tang sabiso, aluka aller sabiso à s'occuper na biso tola et tout, je voyais ça et je vois aussi comment na ba famille Moussou et les kaka. Je me voyais pas que nazo mwana ya mutu mususu na ta responsabilité na mobimbe pas papa moko o yazali papa na été. Peut-être que mobali on a balana kana oui, il pouvait m'aider et tout et puis na moment moko il voulait plus parce qu'il me disait que non, il a son père. Il a son père, moi aussi j'ai mes enfants, donc son père doit prendre la responsabilité de son enfant. Et puis vous étiez allé en justice, oui. La justice a tranché. Et après ça, quand ça a commencé à avoir des problèmes, avant même que je puisse venir à la télé, et comme Aki Président Ndengue a bien été, on était allé en justice en 2016. En 2007, juste pour arrêter le Corona, parce qu'une fois on m'avait pris l'enfant. L'enfant m'avait pris l'enfant, ils ont écrit beaucoup de choses, naba avocat, naba et tout. Je ne voulais pas aller en justice. Je voulais qu'on puisse arranger problème n'endenge à Kimia et tout, et à famille. J'avais même appelé mon avocat, il dit non, toi arranger mon n'endenge à famille. Et mon avocat m'appelle et me dit non, maman yakanan. Moi je ne savais pas. Tant on a eu, j'ai vu la photo de mon fils, Batiaki Ango, na Katia dossier na bango. Et pas un avocat na bango. Et c'était là qui m'avait choqué pour que ça m'avait choqué et ça m'avait donné la force pour maintenant me défendre. Voilà. Pour maintenant me défendre, maintenant au balubarato qui est des courses. Tu es défendu, les lopés moi la responsabilité, il s'occupe de l'enfant maintenant. Non. Toi qui des coups sur coup, ndé to kenda qui ce qu'on a dit maka ko kende justice est tranché que boya couper sa garde pas na ye, ça qui garde pas nanga parce que je voyais pas que s'il prenait la garde de mon enfant, aninga tsaye wapi. Yé moko avanda kana sima ya mutu. Maintenant c'est mon fils et aninga tsaye wapi. Donc na boya qui a garde ya mwana à l'époque je payais, à l'époque la justice il y a pour enfants comme moi à l'époque j'étais nazalaki na proposition déjà nazalaki na ba démarche déjà un mariage nanga, j'ai dit à mon avocat balongola clause wana. Donc c'est moi-même qui avais dit à mon avocat longo la clause wana parce que akoye ko futanda kutepo moi na a revendre na ngai ngai naza déjà na okende déjà na libala mususu mais akipe kaka moi na ndenge za la raquer peut-être classe santé et puis moi quelque chose pour que moi na azala épanouir azala bien à manquer le côté même si moi-même maman na salara déjà ndé tokendaka na justice na ndenge wana et puis balongola ka clause wana na sengaka avocat alongola ki yango asalaki lettre mususu et j'avais gagné na gagnaki et puis on a signifié le jugement et tout. Maintenant le papa de monsieur Tangaki Kombo abandé ko respecter jugement wana te abandé ko respecter ngote comme penga la zaki na ngapela makamba mabala na ngai tu vois donc mais comme maintenant le mari que on a balaki quand le jour qu'il m'avait dit non que son père doit prendre son charge à mon anaye c'était maintenant le moment que et la Moussaki Ngai et la Moussanga parce que tout ce temps-là il faisait rien ngamo na bande ko sala na ndenge nanga ndetangu na moni que o mobali azana yo ebiso que o ngana zo sala mais ye pas na papa ne fait sa charge na yo et le bilan donc il faut sa charge na ye c'était ça j'ai essayé de kosolo la ndenge ya kimia et yaki kokoma ba menace o bomunaki ba menace wana lekaki il y avait des insultes jeux de divorce et tout il y avait beaucoup de choses o lekaki il y a makasi de sengaki na sala be mission ndenge na sala kawana et puis sengaki pe to kende lisusu na tribunal ndenge to kendaka bato mingi bakanisaka na tribunal ana na kenda kofuta funda soki mama nini ya kufanda alors que en justice on était juste parti pour que comme le jugement pour enfants il l'avait pas respecté qu'il puisse le parquet général faire respecter le jugement là parce que
le lot toza na balobaka ke to bazoloba ke toza soki na état de droit. État de droit. À l'époque, peut-être, ngala mona ki loko a respecté ki l'époque parce que loko la bangonde bazala ki nan et tout. Maintenant, ce qu'on état de droit, peut-être on va solutionner l'état de droit. Non, non, ça, je dirais la vérité à tous mes fans et à tous les gens qui ont suivi. Oh, balanda ki makambouana que non, je dirais non parce que na koyo koko sate, je dirais non. Mais tant que kenda ki na justice, y en a c'était pour ça. Au bâtiment de la invitation, il l'avait pas respecté, que soit disant il était malade, et soit disant qu'il n'était pas à Kinshasa. Deuxième invitation, on l'avait dit de venir le vendredi, non, on l'avait dit de venir le samedi chez l'avocat général, mais il n'était pas venu le samedi parce que l'avocat, Azalaki vendredi, non, il faut y aller samedi, il y a vendredi, alors qu'avocat, il sait qu'il y a vendredi. Et puis jusqu'aujourd'hui, après j'étais tombée aussi malade, Nazalaki n'a problème, il y a appendicite, opéra Kinga, j'étais obligée à 2 mois à récupérer pour relancer les sous. Donc pendant ces 2 mois qui viennent de passer, j'avais rien fait parce que Nazalaki n'a l'hôpital. Quand on est au hôpital, ça m'avait aussi un peu compliqué. Ça m'avait compliqué, ça m'avait fait trop mal. Donc, c'est ici au hôpital, l'échographie est compliquée. Soigner les sous. Si naloba été la première tour on a respecté quitter tour pendant na vanda penza dans un repos na respecté pendant ti pote ko kauka même pendant 3 mois après on a ce qu'on a ko banda mahamba tambola même bémission na bande ko sala te c'était juste pour ça na ba fan na bozolanda ce bon mona ki na vanda ki bon mona nga lisute ezala parce que j'étais opéré donc il fallait qu'il repos et belé. Donc c'était ça. Ouais, bonne guérison. Espérons que la justice va vraiment faire ce travail. On est déjà à la fin parce que la télévision c'est le temps. On a évité un mot de la fin par rapport à l'émission parce que nous allons closer. Je dirais une chose avant le mot de la fin. C'est ça vraiment qu'on a besoin que notre justice base à la responsable. Bateau bazo sala na ba justice na biso za la ba magistrat, za la ba procureur, za la ba juge. Il faut base à la responsable tout, tu vois. Ba quoi qu'il faire punir tobana te bien te pona mutu moko soit disant qu'azalaki soki babenga bango bane soki cadre soki nini même pas c'est même pas un homme politique juste parce que cadre et tout parce que là je viens d'apprendre c'était par mon avocat et par l'avocat général de parquet que on l'avait appelé par un magistrat mais il y a parquet mususu to ya tribunal mususu babenga qui est pas magistrat tribunal mususu wana le monsieur a dit au magistrat que bazo salé ba menace bazo lukisa ye na mandat d'amener na Kinshasa mobimba ke barokange bisika tout barozala alors que j'ai pas voulu qu'on fasse mandat d'amener j'ai demandé juste que basa la invitation pour que on puisse trouver solution à l'amiable puis na kimia et zalate que comme ba mandat wana et que zala peut-être ça va peut-être me déranger que zala bien tenir comme à niveau wana te maintenant le magistrat donc na émission koya na ndenge makambezo kende na oya na otangela bino kombo ya magistrat wana na yebi ke ba mikondi pe ebele bato l'état pe ebele batala ka émission na bino na Congo Promo ba kolanda émission oyo na rosenga na bango penza il faut batala na justice ya mboka na biso c'est pas que mutu aza na problème na justice yo magistrat oya ko luka ko défendre mutu oyo azalda nu na otambola na ndenge ya mabe azo respecter justice ya mboka na biso te eza malamu te justice yango bazo belele la biso boye mais il faut tout le monde apé que bazo respecter yango pe ezo sala pe maramba bien que mutu pe ake na justice a fundi pe likambu et puis likambu wana elanda mamiti na suka c'est ça que je dirais mbala sima na roya na rotanga kombo ya magistrat wana même ce qu'il faut ko tia photo na ye pona ko dénoncer ba abi ya bongo ko dénoncer ba biloko ya bongo ke mutu aza na procès yo ya netikara ke oh non bo la lisa ou bien nini là c'est pas bien
Moka oyo président azoloba tout le temps corruption ce que zanine. Donc justice yango mutaza na justice bino boye bo filie simbongo to boye bo sale loko moko boye pote bo bebisa dossier. Là on sera maintenant obligé de venir tout le temps à la télé pour parler, on sera obligé ya regarder à la télévision tout le temps. Donc je pense que le message est passé. C'est ça. Et voilà, donc là on te remercie parce qu'on est vraiment talonné par les temps pour la disponibilité. Merci beaucoup. Merci à vous et merci à tous mes fans. Merci na ba vrai à BCBG. Na repensera un message monko parce que bad de match Zoya, bana BCBG vraiment bon c'est préparé pour na royamba bad de match bon na ba prophétie le kutate auto soyoka ezama kambu ya le kuta bad de match Zoya avec force et puis le 1er février na le 9 février papa Chira obeta bon na Istanbul na Turquie bon za le belé bana Turquie concert VIP ezana onka $100 place VIP ezara $100 place normale $50 talaka binokuna naebi ke bobundaka penza makasi donc bo sepelisa papa chéri bo tonda penza na salle wana pour esa la plaisir na leader la pour l'invitation à Tikelo micro Tikate. C'est la fin de cette émission, une très belle émission vraiment que j'ai réalisée avec Agnès Star. Il a tout dit. Je profite à dire merci au boss toujours de Congo Promo Télévision, mais aussi à celui qui a réalisé cette émission, donc Cédric, le professeur des élèves. Là, je vois directement Jenny Mangaya, je vois Trésor, garçon cher de Paris, sans oublier Pablo Kayembe, mon ami aussi Freddy Lunga, mon vieux là-bas depuis Angola, donc Blaise Maïdidi. Donc on est ensemble. Diego Ngani, patron Chocho, Kenkileri, donc à Chibangoula, donc on est vraiment ensemble. Donc bonne suite de programme sur Congo Promo Télévision. Au revoir. Docteur Jeff Jadi, les détas don de Dieu. Bongo te Willie, bongo te tokaye, ma jolie na lelie. Ah Willie et toka, na sengi pardon, kosala bongo te. Bana Congo, bandeko na ngai tout. Je vous demande de vous abonner au Somba Décodeur Wana. Mbambo pour na kotala ba biloko tout ya mboka pour vous aller informer à l'heure. CPLA TV na bandeli bon CPLA TV Décodeur à CPLA TV ma chaîne tout ya Kinshasa, ma chaîne tout ya Congo, ma chaîne belé bouquet na tout est sur les nyonso ba clip tant aux autres ma bonota. Donc ba information nyonso ya mboka, ya politique, ya culture, ya sport, ya santé, ya nyonso. Donc voilà, idéologie à CPLA TV. Awa suite fait ya maladi nyonso yoka mwali solo awa Stéphane papa France solution ezali ngai mama na bino nazaki na pasi na bana olala pongi te bensomni l'air nyonso hémorroïde ebimisa bapota penza ti na liboso ya biso basi na boyokela ngo soni te po eza maladi elieki nga na kati ebimiti na libanda ti na mosopo ya biso basi kolala pongi te mokosa koswa mais 3 jours kaka nazwi bido kaka moko na melaki ya papa François wana bakiti ya bokoko nazwi déjà solution nakomi kolala pongi nakomi kolia bien nausée esili koswa mpe esili mbala moko donc solution ezali soki moto azokosa bino bakokokosama te yaka soki oza na pasi ya maladi lokola ngai nazalaki yaka okozwa solution okobika oyo eza ndeko na nga mwasi toye na ye awa po oyo eza ataki ya thrombose totamboli deja mwa mingi bake babisika mosusu azwi mpena lobiko te yango toye na ye awa tomoni ke bapesi ye bakisi tokei ntango tozonga tolingi ke topesa témoignage ya malamu nakomisi nzambe po nga nazwa maladi ya mokusa nazwa maladi ya mokusa ekokisika ina ne na 7 mois nazotambola natomoni lwana mobimba
bana babishi mbongo na mimba za Kongo eloko bokote na zongi sungwana sikozo na zongi Rwanda na yeye kutana na papa force kutoka baba ketima yango president ola na peshi ezo pesa ngai yango ekoleshinga yango na kuchinza poza nzambe papa kanisa papa Alphonse kani pesa maringuya okonika makiyela ebakisa mali kolo Centre traditionnel naturel Dr Alfonso 100% naturel. E o segredo das folhas